mataki mutu ayene mbele. Eza pula kera kisa bibale na DJ Manda bayembi. Chine kene. Jaloux, jaloux. Jaloux, jaloux, jaloux. Everybody. Jaloux, jaloux. Jaloux, jaloux. Ngama konga mamlali. Aminongo. Jemenage. Chine kene. Bajaloux batunde bele. Malinga gate bayoka kombo ya mutu moko boyo. Faber katanon. Il va vouloir me super mot comme il exagère na ba courage. Okuti ya zo sulana le kinae. Ça c'est la famille. Un faveur. Ça c'est la famille. Oyo koti na yo po ka bandimba la moko naza compte rendu no na opeso. To entreprise dino nga na tikela ki opesa nga compte rendu. To nyongono nino nga na kene na ona opeso keno tala boyeboye faveur. Non là faut avoir du courage faveur. Non tout excès nuit hein. Bon, soleil. Na moni loko bombeza te. Na moni na nga pe prison mon côté oyo faveur azana ngwa ochanga to kadena nino ya kokangela ngai. Je vais dire la vérité, rien que la vérité. Faveur, oui, tu m'as aidé. Là, je ne refuse pas. Oh, il y a un moment difficile. Na ebité ko senga soki nini pona dédommager to nini. Mais là on a na ebisa yo. Na lingi ko continuer lisusu chemin wana te ngai na yo. Ça c'est de 1 et de 2. Nanzela na musala esengela ki nazala engagé. Et musala epesi ngai kopesa te me proposer nga une fille oyo azape influente na kati entreprise moko eleki ya moko ya ba konti ya entreprise. Je vais me marier avec la dame et dans peu de temps. Donc ceux qui ozali na courage ya kosala facture biloko nyonso sombela ngai ba mbongo pesa ngai na odefi sanga. Je suis prêt à rembourser en dans 2 heures du temps. Ceux qui osent prête, courageuse, je vais le faire. Voilà, j'ai dit et je te remercie. N'est-ce pas ça, Soleil? Eza bongo yaya. Ceux qui paient ça tata nga Soleil na ko baki c'est ndamba mbongo yaya po sila na na bien. Soleil, pardon. Non, moi je sors hein. Tes Franck, pardon. Je n'ai pas de temps. Nayebi tes Franck elo ninga la sali yo. Franck. Franck, pardon, s'il vous plaît, pardon. Accorde-moi une minute. Soleil, elo ninga la sali Franck. Elo ninga la sali. Maman. Franck azu musale la bossa ninga. Franck azu musale la bossa ninga. Tokokika bongo. Zabe. Silika bongo so bala moi c'est mususu c'est sila. Nino footing. Ye moko ekuti na monoko ne moko. Zabe nino footing ngai. Zabe. Na isa ka maman. Zabe. Ye moko ye a outi voyage. Akitia wa yebi so abiki so bala moi c'est mususu et si. Papa o commissariat. Comme il faut m'en sérieux. Donc un moyen de défendre ma cambo. Donc mon bas penja assassin penja assassin. C'était à la base de tout cela. Histoire, quoi dire, Yundum Tuzaki, la fondatrice à Makambo. Tu sais, dans la vie, il faut savoir écouter. La Bible dit la femme sage bâtit sa maison. Brenda. Maintenant, tu as le Cambo Salati. Naebi Banaye, Israël, tant Bakoma qui n'a mer rouge, Bazaki devant un fait accompli. Liboso na bango Zaki Mai, Simana bango, Zaki Pharaon, na armée na Mobimba. Et bana Israël ba ganga ki epai ya Moïse. Et Moïse a zonga ki pa na Nzambe, Nzambe bise na yo ki makelele. Mais yebisa batwana ba vanda kima. Et Exode chapitre 14 verset 14 bezoloba Moïse dit na peuple Israël gardez silence. Moi l'Éternel, je combattrai pour vous. Et ngai lokola moi na Nzambe, pe mosala Nzambe na makambo no se komi. J'ai pris l'Éternel et n'a gardé qu'à silence. Jusqu'à ce que l'Éternel va envoyer la délivrance. Papa. Naï.
Un homme de Dieu comme moi, reconnu dans ces pays. Stallone. Naïbi que non voyage Lyon Zoto. Surtout l'émission au Tindanga l'autre fois, en déplacement de l'Afrique du Sud, Jamaïque. Je te dis, ça coûtait des millions et puis il y avait des morts. Sérieux? Tu n'avais pas trop sûr, tu n'avais pas non makambo simba. Ouais, Cobra est là, c'est bien sûr. Master. C'est très chic. Pas un de qu'on a fait masse chaude à ma casse, tous années depuis Cap. Bandana Afrique si tu es né à. Dans un soda makasi au monde ndenge tout ça papa on est makambo ekende na ebda makambo na biso yebi bien la police da côté et c'est ngana benga ye aya intervenir na makambo tout ça union fait la force Stallone dans sa boye aza soda mon yebi soit que monsieur ratatende mon ayo mageyo e mo bunga so meli babilo no wana mais au tika on déjà chance Stallone moi je dirais merci infiniment à vous le chef 500 gigas. J'ai appris l'arme avec vous. Je suis devenu un malin, quelqu'un qui n'a pas de cœur. C'est moi, Stallone Cobra. Autrement dit, moi j'aime quand tu m'appelles les serpents le plus dangereux. Master, je suis ravi de te connaître. Je crois avec le boss, on fera un deal. Rosa notre société, ok? Voilà. Ce qui est important, moi je dirais encore, une fois encore merci à mon boss. Parce que c'est grâce à lui. C'est grâce à lui. Donc voilà. Moi, je peux violer 20 femmes. Je peux assassiner une famille. Donc voilà, c'est ce qui est moi. Stallone. Ouais. Mais moral. C'est ça la famille. Okutani pena mastongo loba. Ok. Il est ma danger. Moi, j'aime des personnes qui n'ont pas de pitié. Tu comprends? Moi, j'ai violé ma mère. Tu comprends? Il connaît. C'est pas pour rien que je suis venu à Kinshasa. Ok? On est ensemble. Sinon, les boss, on est là. On va travailler ensemble. Merci, Stallone. Mère rouge c'est la mère rouge qui spirituellement, toi physiquement, les peuples disent ont vécu les miracles de Dieu. Mais c'est ça, papa. Ma sœur Brenda, l'éternel elle est même hier, aujourd'hui, éternellement. Oui, je sais. Les gens passent, les serviteurs les passent, mais l'éternel ne passe pas. Dema yela ko kuna ko koloba ayelo awa wala mundu kiboye okoma kwa baba pourquoi bela kinzambo Dieu m'a épargné. Dieu m'a épargné pourquoi ka mundu okoti non mais Dieu m'a épargné pourquoi parce que ayaki na décision à mabe nzamba lola asimbi motema na ye place beta mundu ka beta mundu non qu'est-ce que vous pensez ezala ngosu bongo pété à part que ça longa na mona épargne na yo ozana garde corps ta mon côté obi prophète eli king bukas père spirituel nga ana garde corps ta menena ni gana ni glodi asaka si le reportage ça na ye pour y rester faire gloder ça na pembeli na ye mais pourquoi pas yote kaka nzambe je dois ba garde corps chou ba yaka wana yo ba simba on après tout ba passer ka minino nga na ye doka ba prophète. Pourquoi pas yo? Écoute-moi, moi j'utilise toujours la Bible. Prophète Élisée, Syrien, yé. Katsanda kune poba attaqué. La Bible dit serviteur nazo banga. Élisée a dit oh mon fils, soko yebaki armée otozanango ndo bangi ba Syrien oyote. Et abonde la kinzambe, nzamba fungoli serviteur na emisu. Ala ki c'est armée. Si l'Éternel ne garde pas celui qui garde en vain. Moi, pasteur Muzungu, comme je suis ici, je suis protégé par l'armée céleste. Je suis gardé par les anges de l'Éternel. Et Natamboulaka, na volonté en Zambé et pensée en Zambé. Oui, va poser un raison. Si Dieu est pour moi. Mais toi, tu vas souter. Moi, je suis et le kangama souter. Ata ya yewana ko bangate brenda pono ndeko fune parce que na mona prophète eli king buka sa kutu moto na nzambe nzamba tizaka nyonso mana garde corps na ye bon pourquoi pas yo le cas que ça bongo to lasko porte pour lele ndaku polé et le kangama lisouté parce que nzamba za yo pas ça nanga c'est ça non Brenda tu fais la confusion des choses c'est papa ta même si porte le kangama lisouté nous a ka polé ce qui va bien que nzamba ko ba que la onde faut te ma prince de tele mabongo ko na lobi bongo je kangama ignorance papa Zamba ko batela yo. Maintenant que tu es na makadam te. Oye comme isko ko bosala. Oye za buzo bozo sala. Ça c'est za buzo bozo sala. Zamba ko batela oui. Pour avoir précaution. Mais d'abord faut te dire que Nzambe. Soit bien Zamba ko batela si moté makadam. Soit te makadam mutu ke tout ayo. Mais tu prends les précautions, tu pries d'abord l'Éternel. Je me konzo. Na banzo moni o nyoso uti koleka. Il fallait pas
na onyoso lekaki mwana wana mona biloko ya moni ipa na biso na façon au mwana amoni biloko wana esengaki tolimbisa ete po akoma ebembe yo po tikala liboma libela kasi toki kolela na kati ya temple mais nyonso po ezala malamu esengi opesa sacrifice na yo pendant 3 jours kasi punition na yo ibakisa bifo banda kobela liboma pendant 4 jours nyonso mwana na yo auti kosala nayebiti makabe soki okoki koexcuse nasengai bino baexcuse na biloko ya yeba ete nabosanaki fungola epa na ye omona nabosani fungola epa na ye ngai azalaki na fungola moko ye patiki na fungola moko yango ntango afungoli ndenge nayokaki kaka o ezalaki soki ayokaki mongongo moko na ndako ata yo moko soki oye na ndako eza vide moto aza te oyoki ata otala te oluka place son ezobima te bolimbisa ye vraiment bolimbisa ye yango moni makambo wana ntango ekomi nazolinga sikoyo ebonge mpo nayebisa yo moko makabi nalingai nayebisa yo moko nazolinga nainisie neti amoni makambo wana mpo bimisa secret te nainisie yango mpe nalingaki natuna yo soki nakoki koinisie to nainisie Jimmy Konzo makabi oza na tante ya kosimbanga na nzoto non toza bato moko te nano okomi bisika oyo nga naza te loko oza na posa oyo inisie kati na biso toza na posa ya bato tondimi yango yebisa ye baverité eza na moment oyo tokobenga ye kati na temple mpona koyebisa ye oyo esenga nini mpo aya sala makabe 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 Makabe, 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 Makabe. Bonjour frère Franck. Bonjour. Pasteur, je ne sais pas, est-ce que ça va me prendre beaucoup de temps pour... Bah, je suis trop pressé. Bon, accordez-moi 10 minutes. Parce qu'il fallait quand même que c'est là pour... n'a pas ça au rendez-vous. Brusquement, boy. Frère Franck. Là, comme ça, vous pouvez... Je peux laisser quelque chose. Non, écoute, je n'ai pas vraiment... transport. Je n'ai pas prochainement, je peux venir là-bas. Non, je n'ai pas vraiment besoin de votre argent. Moi, le problème est que, tant qu'il y a un homme de Dieu, je vais faire mon travail où nous avons bâti la main. S'il te plaît, avec beaucoup de respect que je te dois, tu peux m'accorder 5 ou 7 minutes, s'il te plaît. C'est ton pasteur, Mouzon, qui te parle. Chez toi, je ne suis pas n'importe qui. Bon, je suis ton pasteur. Pasteur, Balobaga, nous allons traiter ta maman. Mais, au 5-7 minutes, là, je t'accorde 5 minutes. Eh, pourquoi pas, Franck? Il y a un petit veste retourné. Mais pas de couper, pas de yacht. Brenda, quoi? Brenda, quoi? Si tu es pas de yacht, le redonne la sens, tu es pas de yacht. Je suis là. Franck, permets-moi de se mettre les mots. Brenda, c'est la femme du pasteur, c'est la femme de ton pasteur. Ah, à ça Brenda, pose-moi ça pour c'est quoi comme maman Olive ou bien maman Nyakeo. Parce que oui, il n'a pas 5 minutes. Oh, Franck, Franck, Boni. Boni Boyko. Comment le Franck? Franck. Ok, merci beaucoup. Je m'en fous de ça. Non, non, calme-toi. Et moi, mon caca, tu fais ton jeu sur le live. Calme-toi. Et Boni Boy, ça va Boyko. Calme-toi, ça me salam zambito. On a pas makambo sala qui devant mbaye na. Je m'en viens bon na. Tu n'as pas fait ça dim. Nalo makambo sala kia. Nalo ba. Non, c'est pas ton mari. C'est pas Franck. C'est tout beau, maman. C'est tout beau, ça aussi là. OK, frère Franck. Merci nous benga frère. Vous en courage hein. Merci nous benga frère, merci nous bengi maman Brenda. De toutes les façons, je suis un homme de Dieu. Et grâce à ma prière, que toi tu as eu le boulot. Oui. C'est ma prière.
Et Nzambe oyo abenga musungu. Lobaka que grâce à toi, nous avons envie. Tu n'as pas peine. Oui, le bien. Ok. Ce qui est important, c'est quoi? Nalinga qui n'a pas son message en Nzambe. Ce qu'on dit ma gloire au Seigneur, ce qu'on dit ma gloire au Seigneur. Oui, allô? Ah, dans 5 minutes. Non, dans 30 minutes. Accorde-moi 30 minutes. Na yabi ba frère mo ba yotala ngai. Nazoya. OK. Merci. Parce que moi ba appelle comme à tout moment. Bon, ça va. OK, je t'écoute maintenant. Encore 3 minutes hein. D'accord, pas quand même 1 minute. Frère Franck. Oui. Ezekiel Zoloba, ça m'a zonné Ezekiel, na tué le quoi sentinelle. Ce qui m'a bé ezo comme le peuple ya Israël et que au sentinelle au lobité. Ce qui les botane koufi, makila batwana et quoi pas na yo moto était sentinelle. Mais ce que lobby et que problème est commis, makila batwana et que retomber na mituna bango. Et moi le quoi ton sentinelle, ton frère, ton pasteur qui a prié pour toi, Dieu m'a révélé une chose. Dieu m'a dit de te dire nzela ozo kende. Nzela o coach Hollanda. Nzela o lingi otika ser faveur. Nzela o lingi kokende. Nzamba lobina bisayo. Nzelo koti eza mabe. Nzelo koti eza volonté nzambe te. Nzelo koti nzambe ayebi yango te. Et ngai lokola sentinelle na memi kaka message ya batu ya nzambe. Pourquoi dans le bibongo? Nazomona na monaki na ndoto. La jure esprit na yo ba ken na mona kati na mai. Et quand j'ai prié l'Éternel, Dieu m'a dit kende ko ebisa Franck. S'il n'est pas prudent, soki akoyo kamate. Makamwe ekokomela ye, Isaïe moko. Alors mon frère, on a appelé ce message en Zambie. Et le roi est en 1 minute, on a battu le conseil. T'as la faveur. Même la Bible dit, la nature ne vous enseigne pas l'ingratitude. Est-ce que mon frère Franck, on va appeler ça comme un coach? Est-ce que au contraire un grand adversaire faveur? Non, parce que on a comment dévier. Non, on a commis bangir. Non, non, on a commis bangir. Je te dis la vérité, c'est que tu étais auparavant. Là, ce qu'on a dit passer na yo, so il va benga un coach pour na kangama na lamba moko. Ngana bi le passer no. Hein? Yo ngana bengi au frère on dit total la pena boy. Ngana on a rosa mkolo. Faut benga nga ya Franck hein. Que Dieu te bénisse. Non, aux pasteur maintenant mkolo na yo. Attention. Je n'en disconviens pas. Aux hommes comment c'est le passé? Aux hommes qu'on a l'âge. Mais la spiritualité, je suis pas. Sentinelle, ton sentinelle. Yo ka passer ton sentinelle. Je vais sur ton âme. Nazo fait quoi ba âme na yo. Yango so soleil. Nazo fait quoi âme na yo. Na yo ki. Yango ça la que nzambe. Yo ku koloba te. So na lobi na bimisa, bozonga sunzela moko te. Elle ne te convient pas, pasteur. Elle ne te convient pas. Je sais pourquoi je parle. Elle ne te convient pas. Oui. Mais ce qui est important, la Bible dit l'homme prudent voit les mal de loin et il se cache. J'ai vu le mal de loin et on a beau faveur. Merci beaucoup. Pasteur, à nous revoir. Tu auras besoin de transport? Non, j'ai mon argent. Comme lui n'est là, tes faveurs. À quoi mari, tu es femme de lui, non? Son abandon lui sous. On met lui sous maille voilà. Vous m'avez passé. Vous m'avez passé. Là pour ta photo, pour moi on a l'ingango le sauté. On m'a payé. So na fandi emo na tali ubo na bi te uta musique ma musique ça bando osala so ba osaka na baninga yeso ko yoki pongi aola na ka wana o ba ba bela la libo mama ya ba ko soye o sola
naza konjo nga monde mutu ngana misala po lelo nazala konjo kuna zala konjo esengaki nini na monde ya biso lelo po okoma ba niveau na biso il faut lekisa kaka tala kaka niveau orchestre ezalaki bazobenga biso orchestre ya nsima ndako baoseka bino bato baoyaka lobi bazobima c'est pour cela lokola naza leader esengaki bongo lokola yo bana koanvie nga o nyonso nga nazosala ozolandela nga natiki chaînette ozwi olati natiki boye ezwa koanvie okoma lokola nga ya mwana ya biso orchestre nalekisa mpe bato ebele acg po yo so nga nayebisa yo po yo so oyo olobi yango olakisa bapreuve okende parke nazoyebisa yo mpo oyeba niveau nga nakomi mpo yo ozoluka okoma bacg akufa ngam nalekisa ye mwasi na nga akufa nga mpe moto nalekisa ye bato oyo omonaki oyo bayaka bamakabe na oyo omonaki na oyo balingaki baboma yo bato nde basimbanga nga azalaka na bato omoni bato wana nde bazala na tokosala 6 mois 7 mois so namoni marché te na chantier bato mosusu po mboko eza ya biso to lokola yo ningaki oyeba yango wana nayebi biso baverité olingaki okufa so nalingaki yo te osokufa na explike yo bamakambo wana nyonso mpo comprendre mpona kozala leader oyebi deja makambo na nga ndenge otalaki na chambre na nga oyebi nake na poto me nazali na chambre oyebi secret na nga liboma wana na okoma mpona bino bozala bien bobikisa bafamille na bino mbongo ezala botambola na kar secret wana yo moto oyebi yango monoko na yo ezala kaka mokolo oyo koloba to obeteli yango bato mokolo yango nde otika mokili oyo zala petit na bitinda zala petit confiance zala musicien na nga zala tu bombanga ndenge tomonaka bamusicien mosusu babombaka balider na bango. En fait, président, ngai il faut nazala juste approche nous parce que nga ozwanga na concert ya kobeta na mboka na biso na Kikwiti nga osianga na maboka ba parole nanga ni na yawa na osa juste musique nazala na charge na yo donc yo fulinga nga ndenge ozolinganga eza sike président to luka vite na obetela ngoni nani président yo yebaka ke naza na mwana nga mwa yebi secret eza bomba ok lo futa ba palette mais yo ça l'effort yo pesa nga ni fiske na mégosi sauver président eza problème tiens ok yo sikoyo il faut que mon vende pas nanga vende awa zala na secret o nga na olia yo po ba olia voyage à tour yo to kininga na yo oui ko yebisa pe moto te président o voyage nanga kasi to baki succès za rali voyage pezali kelemba président tika bato oyo bazokende voyage lelo baoki bapoto lelo na 2021 2020 yo soko oke na 2025 poto na bango ekoma ya noir blanc ozomona monde bakamera ebimaki o mini dv cam hdv toye na badslr toye na banini ozomona ezaka bongo so omoni moto azosomba voiture omoni moto mokotama voiture ya danger kobanga te koyimayima te tanke oza mobali oza musicien yo mpo osomba ngo omona voiture eza owa telefone omona tozalaki na batelefone akoni boye tozali na bamercedes 190 nini lelo so osambwe na 190 moto akoli mpe otyola me balelo bato mpe ekomai fuga so otambwe mpe lelo na fuga yo nini bako mpe oseka yo tokomi na baarrière tozokende malembe vie ezalaka bongo baoyo bazwi liboso eza ta na bango ta na yo mpe ekoka ta na yo sikoyo yango leta na nzembo wana sisezalike oyemba yango bien Siselingaka mingi babarete o Siselingaka mingi basabato te o Siselingaka mingi abizute o Namo lo wando to ba Frank wa kanzo ya atongo midi poka papa tala boy papa ngai boy
Papa fongola miso hein. O me nga bonela na raison. Na ndo telemela yo. Moi ko pesi nga lo raison hein. Papa Franck Cambonga na yebi. Biki donc il est que nga ti siko. Mon amour, tu sais quoi? Dans le bango à chaque fois, même temps la terre à parole de Dieu. Dans le baka soko ningo ba vrai comportement mutu. To oyeba si réellement mutu yo a bongola motema solo. Zela mokolo nzamba ko pambola. Tu vois un vrai comportement à Franck et ko bima tango akomi na bongo. Mais lokola mosala nzambe. Tant na zozonga er moko na ba message na zozo. Et notre comportement à Franck. Je me pose deux questions. La première question est est-ce que c'est son comportement? Oui, à Bombaka, tout. Derrière chaque comportement, il y a un esprit. Or, il est animé d'un esprit. Je ne sais pas. Pas esprit ni non. Abu tu de moto vendre ne. Et ça comportement na yé pas le comme na mbongo. Alors tu moi veste, tu moi taille, moi soulier, boko ne mon papa na pasteur na le gros na valeur que devant et en plus le lekelinga abenga nga Brenda. Donc le ngwe maman pasteur et comme Brenda. Et le ngwe papa la nga molimo. Papa la nga kingane comme frère. Puis après so ba minute bo solane parce que ça pressé. Não, sexta. Sexta na suki. Não tenho ninguém boa na suki. Sexta. Na peça naquele te. Ganharam na tele na sexta. Os aleki na lazayano sexta. Ngala bota mi. Na tikele olipele yo meli. Sexta. O tele ngala kisasa. Os aleki na sexta limbisa ngai. Lazayana yo. nalakisi yo awa nani alakisi yo awa alakisenga pa etina wana oyo bozala na ye tokutani na ville Mastor nayebisaki na posano makasi napesaka alakisenga yola ye sexa aza yala yo yokelanga ma sexa limbisanga esi. Ça va. Je crois bien problème est ça. C'est comme ça. Maman, je te manine, ce qui maintenant m'a étonné, c'est tu sais quoi? Tu vois, avant-hier quand j'ai prié, et ça qui bando tout la qui pour la Franck. Mon amour, tout le monde a encore le coup là dans le batouté. Et avant la Koba, on a profité sur le moment. Mon Namakambo est commis à frère Franck. Il t'a humilié devant moi à l'Obama qui use le coup bon. Et on en a profité dans le bana yopé le coup là. Là t'as su quoi po ya basi ya basala nzambe. Na ba comportement boy. Non, écoute. Regarde. Chaque 2 heures à 4 heures. Écoute-moi, t'es dans le secret. Heureusement, Nazaki sage. Il y a 500 $. Tu vois, à cause de l'argent, il veut nous humilier. Ngai na comme frère, après c'est une minute et ceux qui n'ont pas été ceux qui n'ont, c'est un bon de bon. Alors, je profite de cette occasion. Mon amour, Nzamba peut son ministère mineur au soutenir, on a un ministère majeur. Soit sagesse. Nzamba a créé des circonstances pour rêver la mémoire na biso et zongi sa biso na bon sens na biso. T'as le comportement à Franck. Et maintenant ceux qui et ça n'a mis pas 2, 3, 4, 5 frères. Oh peut-être il y a des intellectuels,
mais tala agissement na ye et bon afo bazaka info rien ambika yesu bongo ayen bango brutalement ako humilier nga ako humilier yo et puis ako humilier l'église au monde déjà ancien de l'église ba dire que peut-être ne ba détestera excusez-moi pour ça ne ba détestera comportement na yo ba mona ko zo ko moi si mo ko mérite ça comportement na nga ndeni mo bazala kana nga yebi comportement na ndeni ba ngi sika moko pa na ngi sika moko bongo tango kenda ko funda na église na funda po sala mabe papa to so la bien to tie nga to kinyo nga mabe nazo bongisa ngo ko ma musu te garder bandi noko écoute regarde est-ce que tu nganga balinga nga tina ndeni to so ngona wale ka ba otanga miso mabe la problème nga na moi sina ba oh woni bu c'est siliki na ba mambo za sérieux siliki comportement mabe je ko mbaina nga uza moi si to ngepana yo mbaina nga uza moi sona linga mingi nana pour ça cette fois-ci vous avez une bonne femme magambo tout le monde pas franc était anga était une mauvaise femme tu es une très bonne femme tu es une très bonne femme tu es une très bonne femme et puis il est aussi na kamu et puis que frère mon franc azobala sous oh bala ah bah de moi mais c'est qui est mal à bala c'est faveur de oh yebana na moka ko so ngabala ma faveur yebana comment mon ami ça fait pas franc ni zalati zande elle bu mona za on était dans ma PC on a moi si mon robala ma faveur tout que peut osoga aussi terre ma faveur aussi terre pas franc et ngesi ma bala l'amour est aveugle à part sous les qui n'a ça c'est on a fait sous il a bien sous ma cambe ça pour na yiti mais quelque part ils ont ingratitude faveur vous comprendre le que nos 500 chigas en déconnant les âmes colomoroté on a passe na monde on a mis sur na luki la bonheur na façon de se tourner le pousser pembe na 500 sur faveur le colon na yo le on a commis à danger ba comme on lukanga partout dans la police pour na linga ki bonheur na yo ndeko na ngai le pousser pembe na longwe na ndako wana po ba lukisa ngai bakanga ngai faveur et l'on y ma beunga na salaki c'est ça ba secret monsieur na boya ko bimisa liboso na yo poza mwasi mais au comprendre na ba arts police criminelle ba lukanga po bakanga ngai pour na soi-disant au bal na yo azanga tino azanga mbongo na pasteur na bango ya pauvre kayo ndeko na ngai yo mtu sai complice na trahi ngai maintenant yebisa ngai problème ngo sana faut que zo busala faut que koma na mbongo faut que formation la poto asala ekula so 3 mois na bosani faut que yotikanga pa décoller wala bosi tawaye faut que linga lisukte azobala bosi mususu faut que bezake na boltera kende wapi ka pasteur peso simba te bosi la yazo linga te on est comme la kete le kinaga zali na mikitisa kaka ne pas le kinaga sexali bisanga kotangela mabuga te fraka boki singa fraka bosa ça va naïba ke mo zano kabo naïba ke mo balana c'est un avancé tout fait à nos profiter de pas na yo yeba quitter bon problème est ça c'est fini wane konanga na oboyo tata mukolo merci ndako ngaza na mwasi te na posta na fanda no pembe po sunga na kolia mo makambo ebele yo ndo comprendre les visions na ngati na na condition moko na opesa soko acceptant nyoso yango ekomi yo condition est abou. Nga 500 gigana sana criminel. 2. Makamu nanga na linga ke bima libanda te. Soki makamu nanga bimi libanda. Zana 2 conditions. Moto abimisi makamu nanga. Soit
nga na limine ou bien ye alimine nga. Lokola makambu na ngai pasteur soi-disant na mobali na yo bango moto abimisi makambu na nga fe olivre nga bango na boma bango mibale. Favelle, on a posé sa réponse. Favelle n'en a pas sa réponse. Oui ou non? Bon, je crois je n'ai pas vraiment de temps à perdre. Donc, ils allaient qui brisquent. Il y a un peu de brisquer bino. Donc, il y a un autre bino dans quelques minutes. Tu vas comprendre la qualité de Moussala na sali. Et puis, Franck Taka, c'est la tête. Il y a un moment où pas même une semaine. Allô, Nazonga les sous. Pour ce là, il y a un avion pamba. Et ça y est, maintenant, aujourd'hui. Valise wana du Jonas. Et ça chambre rien que zolo. Fallait chambre déjà. Oui. S'il vous plaît, et le que je peux sangama passer na makambo ya faveur. Makambo na pinza ningi olobi yango boye. Quant à moi na sepeli na moté na ba voyage Jozokini. Soyez grand quand même. Moi je suis à 15 ans. Veuillez m'excuser, je vous respecte, pardon. Et là, on les appelle même logique. Non, combien ça a moral, Moutazo voyager si quoi, azo mata avion bientôt là, autour de ça m'a faveur. Le n'habite sur faveur aller ça Ça c'est quoi ça? Azamo moi ça mérite ça. Nazo le barrette, azo continuer. Attention. Mande faut aller consulter hein. Attention. Abala kasi faveur en route. Ça que ça au bala été. Yeba bien. Attends. Papa Koufa, maman Koufa. C'est moi qui suis votre responsable. Attention, mande faut aller consulter soleil. C'est comme ça. Moi je n'aime plus faveur, c'est fini. Il y a la valise. Président, premièrement, non, mais respect, papa. Je la pardon, je n'ai pas expliqué mon tour. Ouais, bonjour. Quand on a eu ça, ouais. Ouais, na yoki ma fout anti-tâche, on est au sunga, vraiment bateau. Ils ont sunga. T'es un peu ça, dans 16 ans, on a une semaine de solution. Il y a bandou Tizali, il y a Tampo Tizali. Les autres États-Unis pas chez Menangalia. Soyez posant pour ça, on joue numéro 089 83 38 144. Ma fout anti-tâche 089 83 38 144. Il y a un réseau sous-marin pour Bandouta, Tampo, Tentira bien, Bébé, ils ça va bien vraiment. Ma fout à la grande dame, saut des moutons. Sinon, ça va pas avoir un petit tâche, ça va saut des moutons. Bah, on a niveau à l'écolo. Voilà, merci. Merci. Nazo solana na ba na ngai monsieur sur bazar. Tant sur ba ba tout na habité sur tant sur ba déclarer ma fout à petit tâche, na ba tête vedik na ba dans bango. Nasi sana ma solo, nde to va ni ça va. C'est bien. Yo za fait. Ko zolo bozo boudé. Je suis un azam te esprit dans le camp bata genre les babinote et comme on a esprit total yo tabu de son na obinga so na za likolo c'est que likambe zali les gens prennent l'idée je dois ba na opel car artiste au titre là tant boyo mu former biso mu so former biso à sa tête total puis ba place en auto kende de Chris a yebi tam so yebi so to parcours na ba orchestre
toyebisa ko te leader mais tookutana makambo mosusu okuneda plus ko tomona apere nango toyeka oboma moto leader biso toyabanga. Vraiment, mes respects, mon président. Président, raison pour laquelle, vraiment, tout ça, tu es capable de s'excuser. Pour la part pour quel jour, parce que moi, papa, il y a papa contact, mais comme dans ma papa, comme on tient à l'écart. En tout cas, vraiment, et ça, il y a bien. Il y a vraiment que s'excuser. Oui, il y a orchestre oyo ya biso tokembi nango tomoni nango pasi président oyebi tomeli bamai ya pamba kutu mais comme itina betape mo papa vraiment oke poto tika kosundola biso tout ozonga kaka basije wana poto papa oyo osenga esquisse okotisi mpe lisu poto na kati papa il faut ça clair na leader il faut ça clair ke toyoboma moto asesquise tosenga pardon yo bandongi madoma mapoto yo niso mama mosusu c'est bon Kasnatiki, président. D'accord, problème est on a pu voyager le cas bien. Si vous avez ça, Monico Bandalelo, les Chris, Mikolo, Yazana na Pala, et pour l'ande la maman Macambélé. Kubumsanda kulia nanga mama kamnanga tout mais na ebibino ndenge bobulaka so moni tant susu musicien to vana na mwana mwa mbali oh wana ko mi PDT non oh musicien azo vanda na mwa mwasi wana ko mi lesbien na ebi mokili za bongo ezande aidenga na makambo susu o nazana ngo ide il faut zonga ya maladie fa ko ya ko Obama yoba zo yo wapi you know kesto nyokami yo mona na ba repetio wandoki papa wandoki moyo to ko sena you na ela bilo bilamba botika ba diba wana ela bilo bilamba na ba chaussure ya bien merci yo na ela ko veste merci leader tema papa kadisi mwana na ye yo na ela ko veste XL yo tema na yo na ela ki obodi ya L yo na ebi na mo bambacha neno dini yo bongo to ya ka odini na ele kati baba tongi wana yo na baja wana OK ça va bon ça bien téléphone au paix c'est non paix ça précisé il a au moins l'obité yebisa ba na minute ndenge après yo ngani makunza awa bolo kwa oui président wana no président ngani funa zala po ngani na lamba ouais il faut ngani na zala na place po ngani na lamba kwa mabocha mtu na bino awa ngai apo président bocha mtu na bino j'entends soit nani j'entends soit nani non ya za teti eloko esale bongo ezaki teti nayebisaki déjà soit permettre ngai na boma pasteur na bango nyonso aye eza bien stalon nga asala mission mpo na rate te nga so na rate na mission retour nango ezala mabe. Moi je vous connais. Voilà. Je me souviens une fois à cause de bêtise dans Stallone. Moi j'ai une cicatrice et balle. Très bien. Vous êtes un professionnel. Madame, j'aimerais que Oyoka, c'est que le Messie est notre chef 500 gigalobi. Et Isalamabe. Sinon, moi je te préviens. Soyez ça le contraire. Le sang va couler. Frère, la malobi c'est ça y est le côté. On a ça mon besoin yo kaka o manaloba. C'est tout. Maman, je te parle. Si tu veux ta vie, tu dois écouter ce que le monstre 500 gigas est en train de parler. Sinon, ici, il n'y a pas la Bible. Tu comprends? Bateau bamena makila ndi bali bosona yo. Why not me mumu uyeye? Ugati baneno itinegene. Bara gini
bataki mutu ayende mbele ezopulakela kisa bibale na DJ Mana bayembi chinegene jalou 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 everybody jalou 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 ngama konga mamlali aminongo temenage chinegene bajalou batunde mele malinganga te mayoka kombo ya mutu moko boyo etangama na mokili oyo bakosala nyonso bakase mbabeta